Est-ce que les locaux me mettent ce porte-monnaie magique? Yango yo ozaka mwa batembe. Pour l'ango pétambo. Simba. On a besoin de Simba si vous avez un mingité. Normalement, c'est comme si vous avez un logo qui pas nanga. En tout cas, on a encouragé Moutouté, na sali publicité à Moutou. Aya Simba mbongo pas na été po. Na lo besoin na mbongo mabe. Ndenga zaboye. Ala la na été. Caméra tala bien, benda bien. Nako kanga. Kanga na os. OK. O bangani. Na chagi nini hawa oyo monaki. Na chagi nini? Mbongo yango ebimi. Alors Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Oye bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé. Nakomi bien. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York na misunga Ta santé, c'est ta vie. alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali eza te Nga nakoki jamais ko encourager Moutou akende luka mbongo ya boy. O eza ba mbongo ya salité. Eza vraiment ba mbongo ya salité. Bokende ko sambela mingi et pas prophète Emmanuel Dodi parce que kuna nzambe pa ko pambola yo ko zwa nyonso za nango besoin. Banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisyon ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel, Joli Kabelo CPI. Nyonso. Pepele neti kaka na film. Est-ce que metera champagne de popo misa ba basi bato o tira pe chéri lito ibo pa demi sus. Mais la gêne. Ba basi ba bimana bino ba aventurer neti ba bino boy. Botike la bango ni na banzoto. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, Fali
bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, Bandeko Bolanda biso partout à travers le monde. Je pense Bana Poto, Bobenga Yenga et Belé, Bolobino, Ken Piana. Lukela biso Mitterrand Champagne, parce que Mitterrand Champagne, à l'obaki en émission, Oto Yambaki Ekeno, Kalamingite, ba comédien mi balé ya minene bazoku fanamboka na biso. Asengaki na bandeko ba artiste comédien, ba lukaye, soki ba luki ete, ba liwa ezolanda na tomoni vraiment makambo. Ndeko na biso o nazobenga Mitterrand Champagne bino mo bobi Mitterrand Champagne abima pamba te ye déjà kenda sangopo bafi wana mibale o bakufaka na ka o basalaka accident mutabomisa bango yeyo o bomonaka deserke na kati ya car nalinga rappeler po bo comprendre kango très bien. Donc bomona bino moko baserke na kati ya car ngalinga osala pena be émission na bango te po nalinga pena te meto sala émission explica biso ke ba comédien mi balé kala mingi te bazoti kabiso tomoni salami yango tolobaki to solana lisusu Mitterrand Champagne. Bonjour. Bonjour grand journaliste. Bonne santé. Pepele kitoko. Alors Mitterrand Champagne so to bengio lelo parce que demande na yo bana poto ba bengi vraiment ebelé balobi makambo lobaki ekoki sami osengaki olansaki appel ba artiste comédien ba lukayo soki ba luki yo te to perdre artiste comédien mi balé. Est-ce que elle relance appel na émission ata artiste moko benga te mutu moko ya teti lelo tango na loba makambo bango bamona yango neti osala théâtre ndenge bango basalaka théâtre mais nga napesaka message oyo mpona ni baza ba artiste ya mboka na biso nga naza représentant ya Vodor na Congo alors message oyo nyonso eyaka mpona bango nabombaka te nalobaka yango direct mais tango nga nazoloba mete fois depuis na banda bémission ba inane déjà yango ya kopesa ba message depuis na baliwa badadi kitambala meti lelo mutalukaka te mais esali sikoyo bien bakomi komona ngo sikoyo komi sérieux lelo toutaki kopase no émission kala te nayebisaki yo makambo oyo soki bango bazosalaka bazokoka koluka te teolela so mibale omonaki kadiomba uti okende omoni lisusu lelo toza na Diane alors Baptiste comédien boyoka soni te naza ndeko na bino congolais soko moni ke ozokoka te ata awa na kini tosola partout oyo kolinga o invité nga to ke ata rendez-vous na Dubai na Turquie ndenge ken pia na gena na Turquie to sai même rendez-vous na Turquie
tokosolola mpona yo kadoelance na bino mpona aza na tante ya kobandama moko mosala ya kokata makila oyo ezosopana nazamba mona accès ya kokata yango te avant nakoma na niveau wana bango nde fo baya na message baloba babenga yango neti batubela so bango batubele place nga na kozwila force ya kokata makila oyo ezokita air nyonso ezolelisa mboka c'est pas bien. Merci beaucoup Mitera Champagne. Yo moko osenga ba artiste comédien baya epa na yo pona ko sauver bango. Alors to mono sala accident na ba fimi balé ba ndeko na biso basi bakufaka obika yo moko na kachaka. Eloni ezanga ki yo o sauver ba aminani wa bato bakufa na vatena. Bon omoni eloko na webisa yo ken mutango mutabima na ndako achaka proposition teke yo akana ki azo sala accident. Eloko babengi accident ezalaka eloko yaka na seconde pe inatandi mutu atandaki yango te ya kosala accident mais comme nga naza représentant naza na bancetre oyo bakengelaka nga likambo nyonso ekokóma na moma nyonso ezala difficulté na ozalaka sauve soki otuningaki mpona nini yo obikisaki bango te yo obikisi bango te bango bakufi me yo obikaki kasi yango nayebisi yo te ntango tobimaki te toyebaki teke ekozala bongo tobimaki na divers ekomi makambo mosusu mais comme ngai ozobenga nga nani ketake maître représentant ya vodou naza na bancetre oyo bakengelaka nga citation nyonso ekokwea na moma nyonso nga na kozala protéger na sens wana nazolobela mais eza teke oyo tobimi oyo nga nayebi makambo ezosalama bango bakufa non ezalaki briske na nzela ntango mosusu bato bazalaki wana bazalaki na batake bazalaki na bamenance mosusu mpe soki nga nazalaki na protection te ya bancetre oyo bakengelaka nga elinga kolianga nga mpe na ngai nakende mais teke nga naza na bancetre na nga bakengelaka nga yango moi nazala sauve mais makambo nalobaka mete fois mpona baartiste comédien eza bien ndenge bino moko bokomi koluka nga lisusu na bandela po eza bamasolo na beta eja bainane yango ezokende depuis na baliwa dadi kitambala siko mpona koarrete hémorragie wana oyo lelo bandeko na biso baartiste comédien bazosila parce que olobaki 2 personnes kala mingi te tomoni 2 personnes bakei est-ce que na vision na yo ozomona liwa yango ekocontinue ou bien et soki na bao baochotika biso mais liwa ekocontinue soki tosali cérémonie te so tokati yango te ozolanda so tokati yango te yango komona kolanda na ekocontinue naloba yango bien baya epa na nga te mais eza esika oyo bakenda bayokana malamu te na temple oyo bakenda yango nde bazotrike bango trikage wana ezosenga nini fo baya moyen toluka tokata yango soki tubaye te tokata yango ti okomona bango nyonso basili. Est-ce que Mitera Champagne de Pobo Misaba Abasia Batu au Tchara Pé Chéri Lito il ne pas diminuer mais la gêne aux agènes mais bah basi est-ce que moi si nini na Congo lelo aza courage que Mitera Champagne olingi parce que yo na ka no tambola na ba cercueil est-ce que basi bazo courage que Mitera olingi pe malgré ça non na bambongo na OK moi si andimi pe bo lever sous ba criminel ou tu ba bomaka bato azana basi otali mwasi na yo kamwe mwasi alinga ka mutu nenga zaleli sata ozandoki soka linga asepe na yo akolinga okana kindoki na yo pe puis yo pe nengo zana okokoka te kolia mwasi na yo même ozandoki pour mwasi obo vivre na yo ko lia ete ba criminel ko tozomona o kuna azaki criminel total iskotang likambo kwei total vie na ye o monde bazana mwasi a danger. Donc moi ça linga mutu nenga kuteli mais baso bomisa na basi na oka ozalia pete non basi na ngaiti non basi na parce que bana batu ko na bango ba diverti ba 23h c'est que bomisa na bolingo na bino ça ba connaissance na ba bonne manière ezaki wana ba bonne relation et senga ke tobimaka déjà eza mbala liboso te tant tobimaka to esengi sko jour wana coïncidence kwei ozolanda melingo lobate ke ngana bomisa bango eza accident eyaki Mitera Champagne otikaka semence nini na banzoto ba basi oyo bima na bango parce que kotala yo boye nzoto na yo déjà za ya kolokama parce que yo ese na pena ba délivrance belé ko kenda ta na église mo ba délivrer opposant à mutu normal ba semence nini otikaka pa ba basi ero bimina moi si abatu parce que to mona abino fia bato za na étoile na ye azana ba chance ça makambo zo marché ba bimana batu neti babino ba aventurer boy o mona makambo nyonso ekufi parce que nga benga babino boza ba aventurer muto ayebi nzambe tenga lo bakaza aventurer ba basi ba bimana bino ba aventurer neti babino boy
botikela bango nini na banzoto noyebi ke eloko mona koyebisa yo nzambe na satan bauta esika moko nzambe atika satan asala mokili na ye te me asala makambo na ye na ndenge na ye nzambe mpe azosala makambo na ye na ndenge na ye elingi koloba te ke bongo sikoyo ngai nde naza awa napesi yo mbongo oza na maladi nasalisi yo oza na mbaso babwakeli yo nasalisi yo babwakeli yo maladi moko ya pese oyo esengi paralyse oyo esengi ke bazokobalembani yo hôpital bazongisi yo na ndako sikoyo nga mabe na ngai eza nini nasalisaka solo oui bato baza babikaka ebele parce que balobi nganga soki ya traité yo retour eyaka nga naza nganga te eloko wana osala différence naki nganga eza nga naza nganga te eloko nde osalaka nde ebosanaka ngai ya liboso na explika o maitre fois ya liboso nga naza représentant ya vodou na Congo ya mibale ya liboso nga naza chef coutumier na village na ngai donc nganga na magicien baza différent baza eloko mote nganga oyo monaka batekaka bakisa bokoko banini bao balataka bilamba barouge bango banganga nga naza nganga te naza représentant ya vodou na Congo naza chef coutumier donc ntango ozobela maladie moko eza traditionnel hôpital babimisi yo balobi ke bokee na moto na ndako mpo deja komi ne moto akokufa me nga na kosunga yo obiki kolobi nango mabe na ngai kozala bana basi natikela bango basemasa mabe te le contraire ngai napesaka bango lupemba opesa mwasi lupemba ndeni tandis ke yo mai no nzoto eza ya kolokama lupemba ezaka te obima na ye bana basi mosusu omona ye aza mwasi kitoko me aza na bablocage bafreinage azwaka mibale bakobima de fois mobali aboyi ye mosusu mwa mwasi mosusu azotambola me batia ye elongi elongi moko bazomona ye azomimona aza kitoko me batia ye deja elongi moko swati ya mabe oyo ye ayebaka te bana basi mosusu baza mobali abimi na ye kaka mobali akolinga ye babandi kovivre soki amoni nzoto na yakimia sikoyo yo ozoloba nzambe ye moko moto asala sata atikela sata bapouvoir nyonso me tomonaka epa nzambe kondisio ezalaka te mais c'est bino makambo nyonso tu bosalaka avec bacondition bato bolalisaka bato bien te na babutu bobimelaka kaka meme bato oyo bozomvamisa donc tokoma mona bandeko na biso ebele omona motu alekisaka butu mayimba na bwati mpona kokima bamilimo mabe oyo eya kobimela bango ya bacondition bopesaka bino koma okosala okokompare makambo na bino bosalaka na nzambe te yo nde okomprendre nga te nayebisi yo soki satan azalaki mabe mbele nzambe aboma ye ya lotango nazoyebisa yo na mokili toza na deux choses moto alingi alanda lokolo ya nzambe alandi oyo alingi alanda satan alandi satan na nzambe ntango nazolobela yo bauta esika moko baza eloko moko soki ye moko nzambe amonaki ke satan azobebisa mokili makasi fo aelimine ye ntango atika ye doki satan mpe azosala makambo na ndenge na ye ya mibale olobi ke bato oyo bino bopesaka kisi bino moko bolandaka bango nga naza bato wana te nga soki ozwi makambo na nga eza sans condition eloko nyonso okoluka epa na nga eza sans condition j'espère que toza déjà depuis na banda makambo combien de personnes oyo déjà na servi mais baovivre bien condition eza te même ozwi mbongo condition eza te même nasali o mosala intel condition eza te est-ce que lelo mpo memeli so porte-monnaie magique wana ezangaka te mpona mokili bato balukaka kaka mbongo yo oyebi premier likambo bamemba oyo baza na mboka libanda eloko ezoderange bango eza kaka mbongo moyen ya financement alo yango mona moyen ya financement lakisa biso na porte-monnaie oyo bien lakisa biso mpena ndenge eza vide totala pene eloko soki ebimisa mbongo yango yo ozalaka mwa batembe ofo osala mwa ba reverification ozwa mwa temps yako simba ozwa mwa temps ya koverifie mpona monaka ozalaka na mwa batembe mingi omoni mboka nyonso oyo okozala obengi ngai o maître na posa autant o 20 000 euros 30 000 euros naluka porte-monnaie magique neti ngai na
bapesi yo ozwa temps ya koverifie ozoverifie te okobenga eloko ndenge ya vidi boye bimisa mbongo kasi yango ezobimisa mbongo nazopesa explication nango ocomprendre ke ezobimisa mbongo omoi ndenge bato mosusu bazalaka ke abengi yo okenda na posa ya maintenant posa porte-monnaie magique nga apesaka porte-monnaie magique te omoni nde tobotami boye famille nyonso baza na pouvoir ancestral na bango famille nyonso baza na kodia na bango ya famille bato mosusu bakanisaka neti bakongoka bazalaka na bakodia so obengi oza na posa ya mbongo nga na okotaka contact na baancetre na yo mbongo oyo nakopesa yo komona comme porte-monnaie magique nzo eza porte-monnaie magique te ezaka mbongo ya libota na yo mbongo wana siko euta wapi neti boye mbongo eza te osala evocation mbongo ebimi mbongo wana siko ezouta wapi na banki nini ezouta wapi po ekoma mbongo normal mpe motali yango kasi mbongo wana ezouta na ngai moko na libota na ngai na kode ya oyo naza nango exemple na nazopesa ya ngai moko ntango mpe yo kobenga ngai oza na posa ya porte-monnaie magique ngai siko nakokota contact na baancetre na yo ya ekolo na yo baancetre na yo mbongo nakopesa yo kozala porte-monnaie magique te mpo ozala makila te po so napesa yo porte-monnaie magique bakosa yo te porte-monnaie esengaka ka makila ntango ngai nakokota contact mbongo oyo ekobana kobimela yo ezala mbongo ya libota na bino ya baancetre na bino mpo nauti koyebisa o ekolo nyonso famille nyonso baza na pouvoir ancestral libota nyonso baza na pouvoir na bango komi kodia siko bato bakanisaka kodia ezalaka ka epa bakongo non baluba baza na kodia na bango awa namonaka mingi bandande basalelaka kodia na bango yango monaka o bandande baza na mbongo ebele ozolanda bango nde namonaka betiza kodia na bango alors mon frère zela nano avant ofunga porte-monnaie magique zela nano natuna question chaînette olati na butu ekomani arrête pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo baorganizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku ligne 2 P6 3051 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel garde bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class non eza chaînette normale non nga atuni ekomaka nini na butu ekomaka eloko te eza nguma te naza jeune eza chaînette normale eza nguma te baki mpe eza baki normal eza eloko oyo motu nyonso akokende na gambela asombi eza bijou siko obanga te makambo olobaka wana pene ebangisako te ke un jour soki nakufi na okende wapi nayebi te obanga te non nga eza deja natindama na mokili mpona ni bino bondimaka neti ndenge yesu ayaka oyo aya kokufela biso nga natindama na mokili mpona sunga bato soki ozobela nasungi yo mabe na nga eza wapi soki oza na problème ya financement nasungi yo mabe na nga eza wapi mabe eza te tuko ndenge moko na ngai naosunga bato zela osunga bato yo lobi oza na baancetre da jour aliwana oyebaka deja nga na okufa na nga jour oui nayebi mokolo na okende me naza nano ozana mais ba nezo kende deja nazana me nayebi mokolo na okufa me oyebi ane oyebi date makambo nyonso ano na okufa na osala na yo emission suka alobi na kofi kasi lisolo
car o bomisa ba basi abatu na boulevard o tiaka bango pe na calendrier ke jour boye na mema ba basi abatu to sala accident bakokufa o yebaka ngo peti eloko nalingaka okomprendre ngai makambo na ngai esengaka makila te ezali accident normal tosala ndenge moto nyonso abimaka demare motuka ayebi te ke ekuta likama nde mpe nga mpe nabimaka sikoyo tala sikoyo eloko oresonaka touti Congo central depuis mitende tosali accident te foto osaka accident na boulevard kasi boyebaka bino moko place bosukela non ngai makambo na ngai ezaka makila te eloko faut comprendre makambo na ngai eliaka bato te ezaka makila te mais eza accident mais accident salema dans kati ya car bakuta des cercueils pe des jeunes filles bakufa ezalaki bien préparé bien calculé mon frère yo cercueil wana oyebi yango te omona ngo na te nasala no bemission combien de fois omoni cercueil mutuka eza yanga ta mosu na te kosala mosala na des cercueils mais accident des jeunes filles bakufi to lobani na lobby cercueil wana ekokamusa yo omona ngo na te eza pouvoir na ngai elali wana so na zwi na tie cercueil na ngai na mutuka eza ya ngai kenpian yo nano omona cercueil wana te omona eza cercueil yango mitera champagne toza na besoin tomona démonstration totala pena eloko soki ebongwama pena mbongo na kati naza te obanda su koverifie yo moko mpo namonaka yo ozaka mwa naza na besoin osimbasimba eloko na mingi te naamona c'est comme si oza na eloko moko ozoluka epa na ngai parce que nasimbaki déjà mais olingi osimbisi non mitera nga priaka nga na moto abajo te nalandaka bemission na yo ozalaka na mwa moto atembe yango nalingaka comme oza moto atembe yo moko ozwa te ya koverifie avant ngai nakanga yango donc yango mo nazotia poto na vérifiaki déjà une fois c'est comme si on a une mission à Osimsanga deux fois deuxième fois na Osimbate na vérifiaki papa tout ça la démonstration na yo na kimia pena papa ça la ngona kimia parce que nengo za na yo zo bang sanga nelote mais yo o sentir que non ça l'émission na mutu mo bwaza na nguya ko lekanga mais oui nazo bisa yo na nguya ma ote ko lekanga malgré ba kisi na ba porte monnaie nguya na yo awe ko manifester te awe ndeza ngai mais ya yo pe manifester te ngana otake yo te o ça l'émission caméra bende loko bien awa na otake yo te nga ndosala nde émission mais na batembo za wana ngoya ona lingaka otalaka bien caméra tala bien benda bien nakokanga kanga na yo ok obangani nakanga komba Jésus ngabanga simoki mbango yende prophète nanga Jésus te yango oyo nakangi nde nayebisi bino bato monde entier esika bozali soki obengi ngai ngai na opesoka eloko oyo nakotindela yo mboka nyonso ozali oza na posa porte maintenant posa 20 000 euros na posa 30 000 euros kaka oyo ka yango ekokomela yo na expliquer oyo lolenge oyo ekobanda kofournir koproduire mbongo ya montagne nyonso oyo olingi comme Ken pia naza moto atembe alingi amona ke porte-monnaie vide ebimisa mbongo ok nachaki nini awa oyo omonaki nachaki nini nachaki omonaki eloko te ok mbongo yango ebimi alors bato bazolanda nga bao balanda biso monde entier esika ozali soki obengi ngai oyo ezaka batembe akeni mpe na ndenge azalaka tembe amona exemple eloko vide eboti mbongo soki obengi ngai monta oyo nyonso yo kozala nango mposa ekobimela yo siko ndenge boya boye bozwaka mpe bato mpe babengaka bino basinteresaka mpe na makambo ndenge ozosala keni mpe na motu nyonso alukaka mbongo meme yo
nga koluka mbongo ya boye te ya boye vraiment en tout cas na koluka mbongo ya boye te baimmeuble oyo eza na Kinshasa ozomona baimmeuble te bato oyo nyonso ozomona oyo basalaka wapi mutu mosusu okomona eza azwaka mbongo na ye ya nga napesaka mbongo ya kisi te napesaka mbongo ya libota na bino soki okomprendre ke na famille na yo pouvoir ancestral kode ya libota na bino ezali okotonga nao baimmeuble oyo eza na Kinshasa ozolanda même yo moko ndenge oza wana non kopesa exemple epa na ngai te mon frère sala makambo na yo osala kopesa baexemple na yo epa na ngai te pardon vraiment pardon na koloba eza mbongo ya kisi te okosala nyonso okolia okotonga okotya na banki mbongo moko ekolimwa awa eza te donc oyo ezali mboka nyonso kobenga nga mpe na koservir yo na likambo ya porte-monnaie magique. Merci beaucoup. Alors, Mitterrand Champagne, tozo koma na biso na suka. Bandeko na biso, bazolanda biso baza ebele. Parce que kotala lelo, olobaki ba artiste comédien mi balé ba olanda kala mingi te tomoni balandi. Parce que yo moko olobaki yango ba na place moko bakenda ko simba kisi mais retour ya bilo na bango bakenda ko simba ezali. Mais tomoni pesa ba comédien mususu bazolo ba magambo nyonso loba pona ba comédien za lokuta. Bon, bao bazolo beza lokuta etali bango nga esifi message na nga oyo nazo passer nyonso ezoleka correct nyonso ezoleka na loba makambo nyonso na loba yango ezosala so bazolo beza lokuta oyo yebi ke yepe participer ke yoka waken piano koluka nga lisusu naza mingi ya koloba te parce que mbotalika super comédien eza problème te yo muto okoluka nga lisusu oyo eza ba message na nga vrai nazo passer nga nazo tanga te muto yeke pala nga non nayebisaka bien clair nga na yamba mutu te mais tage na monaka naza lisu ya banzambe fo napesa message oyo eza correct. Merci beaucoup. Ozan liloba suka nini oloba? Bon liloba suka eza nango te. J'espère na lobi déjà nyonso tosoli na yo. Numéro ezaka ke ya ko passer numéro eza plus 243 89 97 418 71. Plus 243 89 97 418 71. Soko benga okozwa ngai. Merci beaucoup. Alors bana poto bandeko bolanda biso mokili mobimba. Tosenga bino bosambela nzambe o ya solo. Nga nakoki jamais ko encourager mutu akendo luka mbongo ya boye o eza ba mbongo ya salite eza vraiment ba mbongo ya salite na vie o esombika porte-monnaie o tie na chambre e banda ko mwana mobali mutu nyonso na mokili nzamba atinda biso na motoki na yo nde okozwa na motoki na yo nde kolesa libota parce que boye déjà kotala boye eza kokomisa ba mutu déjà kokomisa batu neti ba fene yake oko travailler te o évoquer kaka mbongo boeza mbongo ya bien te mbongo ya salité ngalo ba mbongo ya salité oya kondimela bango etali kaka eshaki mutu ana choix na biso to senga bino bokende ko sambela mingi et pas prophète Emmanuel Dodi parce que kuna nzambe pa ko pambola yo kozwa nyonso za nango besoin nzambe ozwa nyonso to za nango besoin pe okozwa mbongo ya ebele koleka mbongo oyo ndeko na biso Mitterrand Champagne azolakisa parce que oyo eza liwa mobimba oyo tozomona oyo parce que oza na misu ya kokangama etali okyozinda na libulu mikolono ekomi ya kokonte en tout cas nga na encourager mutu te na sali publicité ya mutu aya osimba mbongo epa na ete po na olobeza na mbongo mabe ndenga aza boye alalaka na ete en plus ba baso bozo tapoto boya balinga Mitterrand Champagne boye ba na car na des cercueils ezaka soki accident kaka ngum basi mi balega bakufaka donc merci beaucoup c'est Angel Moussoeli Makizembe c'est Poli Lumumba Adel Djoko Bagou Danger bandeko nyonso bolandi biso partout à travers le monde en tout cas na lingi bino makasi ozan loba baksa loba koloba ezate kopesa ka bato conseil te ba opesa ba mono mitema mabe na ndene kemba na poto kuna bazana posa financement makambo ba étape ba financement ngo misala na mokili ezate bato fo bazwa mbongo na porte-monnaie yebi ke bato musu bazana poto balala na gare est-ce que yo yebi yango donc encourager bato baluka misala ba bandozwa mbongo olele tiyo ba olala na gare soki nga lelo na zuna pesi mbongo azwi ndako yebi ndako na poto eza cher basi mbongo ya malonga te mon frère mbongo ya malonga yo ndozo mona ngo ya malonga te mbongo ya malonga te nazo yebisa yo
yo pe luka obongola motema déjà bato ebele baza na poto oyo bazwi mbongo oyo baofifre luka pe obongola motema pe vi oyo eza vi ya bien obongola motema ndeni ngai na ya na mokili mpona nsunga bato bato moto azolala na gare na poto lelo opesi ye mbongo azwi ndako asombi ndako na poto amotambola bakare ya bien azosomba bandako na kini yo opesi conseil yo akoyoka yo toka to senete ate okati na eza eloko moto asombaki chenete eza eloko te kobanga chenete oya daye sur place te merci beaucoup alors chenete eza protection na ye nayebi ke soki na kati yango awa akokufela biso ya sur place soki olingi opesi yango tokati soki olingi kaka opesi yango tokati nayokai deya basekre wana nyonso tu janvier bato olobi yaka na janvier asepeli nde na makambo bona sepela na mokito ya koluka ni mbongo ti donc yo sepeli na mbongo amite ya champagne mbongo mabe alaka te mbongo nyonso baliaka so na kie nango na food market so na koti na pesi bakotekelanga nyonso bakopesanga nyonso mbongo baboyaka mbongo bambongo bato toliaka na bapoto wana na ya baprêtre boyebi place ebimelaka mbongo nyonso ezaka mbongo nga so bapesi nga na minute na otya na poche ambiance kitoko wana besoin kabela po ani te baboyaka mbongo yo santé déjà ekufa te na mbongo na santé na boye mbongo sikoyo msusu na bi kotalaka santé no boye moto akufa déjà santé eza te oluka so mbongo abo bombongo sani ebomanga susu santé déjà kenda nango internellement na mokili mopepe kuta makasi okweya olia so mbongo abo bonela kokufa nango motu nyonso akokufaka mokolo nzambe ebeka kokufa nde mpo ozotambola bondongo mataka baavion msu mpe liwona eza mpe kaka na baavion mais yo kutu malgré msusu ok kende bapesa kende kasi yaka ozolia mbongo euti mpena na kati ya portemone te eza mbongo so bapesi yo mpo na mbongo oluka liwana euti na kati ya porte ebima ozwi yango mpe liwa ya motu nyonso tu etangamaka mokolo kokufa nazwi mbongo bakabelinga olia mbongo bona lie te bakabelinga mbongo otyango mpe na poche po ani te natyo mpe na portefeuille nde nape natyo na portefeuille na janvier oza modi te na modi te oza modi toliaka na bapoto toyeba baplace euta mais oza modi nze mbongo ezobima na misu no na ndenge ya magie mpo ozwi yango tie namona tie nga mpe ka nde eute na portemone nga mpe nazongisanga merci otambola neti soso neti moto akufa kala en tout cas merci beaucoup tosoki na biso wana merci Patson Makungi, le monde qui bien. Ailleurs, bato oyelaki yango donc makambo ekende bien Jideli Mokonzi. This is London. This is London City.